info lingala mbote na bino nyonso bozwi occasion kolanda basango na biso ya jeudi 23 septembre 2021 tikali teto fongola mpo ya kotalisa bino ke gouverneur AI ya province ya Congo central Justin Lwemba ayambaki ba directeur provinciaux ya ba entreprise locale la régie des eaux SNEL pe office de route bango balobelaki par rapport ya décision oyo ezwamaki pona kokanga ba faculté ya médecine na ba université ebele hérité mapendemi apesi bino ba précision élément. Par rapport à la dernière décision, Oyo et Zwamaki et pas ya ministre et enseignement supérieur et universitaire, Kokanga ba faculté ba médecine ba université et belé pe institut supérieur. Et ça là qui vraiment très important qu'on sauver faculté ya médecine Oyo et Zwamina université Kasavubu. Kuna na ville ya Boma na province ya Congo central. Natina wana gouverneur AI ya province ya Congo central Justin Lwemba Makoso ayambaki na cabinet na ye ba directeur provinciaux ya office de route ya régie des eaux ya SNEL nyonso ezalaki pona ko beta masolo par rapport ya ndenge nini bakoki ko sauver faculté oyo. Guilin Panzunsa Samangovo oyo azali ministre provincial ya énergie yende akambaki délégation yango na suka ya masolo na bango elongo na gouverneur AI ya province ya Congo central Justin Lwemba boy. Guilin Panzunsa Samangovo ministre provincial ya énergie alobaki boy bokutani na biso elongo na gouverneur AI ya province ezalaki mingi vraiment luka ndenge nini ko sauver faculté ya médecine oyo ezwami na université Kasavubu boye tosololaki na bandeko ya mairie pe ya gouvernorat toyambaki pe lisusu ba oyo bazali ba responsable provinciaux ya SNEL ya régie des eaux pe ya office de route lokola bazali koloba faculté ya médecine kuna na université Kasavubu eza na problème ya mai pe ya courant. Donc soki problème ya mai oyo na courant ezali résolu ekoki kokoma viable pe décision ekoki ko changer natina wana tozali kosenga na population ya Congo central baza na kimia mingi penza ba étudiants oyo bazali kotanga kuna décision oyo ezwami na niveau na biso te euti na niveau ya Kinshasa biso tokosala makasi pe tokosala ba effort pour que décision oyo ezala lever. Bosimba ke nyonso elekai kitoko masolo ya gouverneur AI ya province ya Congo central Justin Lwemba elongo na ba responsable provinciaux ya office de route SNEL pe régie des eaux ezali mingi pona koluka ndenge nini bakoki ko sauver faculté ya médecine na université Kasavubu kuna na ville ya Boma afin que ba étudiants ba continuer kotanga kuna ekoma viable. Na culture aussi mbake annulation ya concert ya Weranson et pesi passe makasi situation oyo ya ba musicien congolais bazo pekisa bango ba beta kuna na Europe to yebite soki ekosuka ndenge nini bolanda réflexion oyo info lingala asale libini. Eleki lelo bambula ebele ba musicien ya République démocratique du Congo bazali ko beta musique na bango na mikili ya potote nyonso wana ezali ko pesa pasi pambate culture ya République démocratique du Congo tango ekendaka na Europe to pe na mikili ya bapaya ezalaka eloko moko ya malamu pambate ba étranger même ba congolais oyo baza na libanda ya mboka bazali ko découvrir culture na biso ndenge nini ezali ko évoluer kasi eza na ba congolais misusu baza libanda ya mboka bazali mitema mabe batelemi tango nyonso pona ko empêcher bandeko na bango ba congolais bayeba na ko beta musique na Europe. Dernière information ezali ya Weranson patron ya groupe Wenge Musique Maison Mère oyo concert na ya Zénith de Paris et outi kozala annulé na dernière minute likambo yango epesi pasi makasi pambate ba congolais nyonso misu na bango ekomaki na ngambu ya Paris pona komona Weranson ndenge akobeta pe efongola mbala moko banzela pona ba congolais nyonso bako bakobeta na mikili ya poto. Attitude ya ba congolais oyo bazali kopekisa ba concert ebetama ezali eloko moko ya mabe natina wana ezali kosenga l'état congolais ayeba na koza makambo o na maboko ayeba na kolandela yango ministre ya culture esengeli atelema basolola même na bamboka o na Schengen pona ko permettre ba musiciens ya RDC bazongela ba concert na bango soki makambo ya boye ezali ko continuer ezali culture ya RDC ezali kozinda se kozinda gouvernement botika su ba musiciens bango mon côté esengeli bo accompagner bango pona ko décanter situation oyo etelemeli bango na mikili ya poto. La police ya libongo ya Apollo bakangaki izine moko basalaka au pure na ba condition moko ya kitoko te héritier mapindemi apesi bino ba détail mao. Awa tozali na commune Ntelena quartier Mpasa
population bazali ko souffrir makasi na likambo etali mai ya régie des eaux. Ba habitant awa batoka kaka ba mai ya mabulu kaka ndenge bozali komona na ba image. Tala ndeti oyo azotoka atie na cantine mwana oyo pe ya muke ye wana memi ake nangu. Toyebi te soki bango bazalaka kaka na capitale to pe bavandi na province e bongo bino bakonzi bobetaka ta tour te kotoyo pona koyeba soki population awa bavivaka penza ndenge nini. Tozalaka vraiment na problème ya mai tosalelaka eza oyo ya libulu ya komela to katisaka mwa tokenda mwa ba distance pona ozwa mai. Donc ba pompe vraiment eza na pasi po ekota na ba mapango ya bato. Do tokenda ka ba distance ya musika pona kozwa mai. Soki ba konzi ba okikozwa likanisi yako. Donc la biso moyen à côté la biso ba pompe na ba mapango et ozala vraiment kitoko makasi. Bazali kosenga kaka na gouvernement pe bakonzi ya régie des eaux babwaka misu côté oyo po boye moyen te boya kotiela bango mai. Route ya Goma Kisangani eza penza ya kobeba makasi ba commerçant baza ko déplorer ndenge biloko na bango eza kobeba anemone pumpa Dorcas Buba. Likambo ya nzela na République démocratique du Congo ekomi kozangisa bato maloba awa tozali na route nationale numéro 4 Goma Kisangani botala bino moko eta na yango mituka ezali kosala un mois na nzela oyo kaka ba motonde ekoki kosala une semaine malheureusement ememaka pe eloko ya malunga te. Population azako souffrir surtout ba commerçants bazali vraiment abandonné na bango moko insécurité et pas yuapi ba marchandises na bango pe ezako beba na ndenge ya kosakana te misusu kutu baza obligé ya kobwaka yango na nzela awa tozali na route nyanya ba foisende kaka motonde ezali capable ya koleka awa mituka ezoko sala ba poso ebele sans lisungi tala ba passager bazali kolala na nzela ba yebite soki nani akoki kolongola bango na pasi oyo. Le gouvernement s'occupe de cette route. C'est la route qui fait nourrir la population de la province orientale. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir que les gens vont mourir de faim. Les gens vont mourir de faim. Likambu ya RDC pasi na yango ezali mingi likambu ya nzela po biloko ebele ekomaka na ba grande ville te. Po nzela ezate ya boye toloba développement ndenge nini soki kolongwa Goma ti Kisangani mituka eza kosala un mois. Ministère ya infrastructure misala ezali makasi ya kosala vraiment pona yo. Érosion oyo eza mibongo na au Congo la commune ya Ngaliema eza konyoko la population makasi surtout ndenge banvula eza ko banda vraiment cauchemar pour la population ya coin oyo. Tala binomoko tozali awa na avenue au Congo précisément na commune ya Ngaliema na quartier Upen botala érosion oyo ndenge sali musala bandako oyo ezali nzinga ya avenue oyo ezali na risque bandako etikali nano pe bandako mususu ekei déjà na libenga oyo bozali komona érosion oyo bandaki muke lokola maseki kasi botala bino moko réalité. Donc population ya quartier Upen mingi pendant na avenue au Congo na commune ya Ngaliema bakomi na danger moko permanent pamba te bambula oyo ezali kobeta bikolo oyo ezali kolalisa bango pongi te. Toza na Upen na avenue au Congo érosion munene awa ezobuka bandako naza kosenga na gouvernement tosi to lancer message mo mingi toza kosenga na gouvernement basala tout baya kosala ngo en urgence pour sinon to perdre bandako to perdre banzela to perdre ba vie ya bato. Bal eza lancé na bakonzi ya mboka esengeli na bino bosala quelque chose pour que population ya avenue au Congo na commune ya Ngaliema bazwa ouf de soulagement pamba te mikolo oyo bambula ndenge zali kobeta bango bazali kolala pongi te bakonzi bozela te ba dégâts eya ya makasi pour que tout monde bino bokita pona koluka ba solution yango yo érosion oyo ezali kopusa na muke kasi bozali kobeta yango kara histoire ya lalu na quartier d'Elvo e bandaka kaka boye kasi lelo bolembana pona kolukela ngo solution donc bakonzi bosala quelque chose.
La couleur religion bosekeli koyeba ke convention ya ba femme témoin ya résurrection o ya église sans pressé o ekambamaka et pas ya pasteur Jean Bosco Kindomba bango be bakeba ko banta miluna bango le 27 septembre peut clôture nango et ko salma le 1er octobre ba détail et longona Stéphane Skande et Mekati Mangata moi bi. Ba mama ya bino yango yo femme te combat te victoire nde kozala thème oyo basi ya mpiko bakomanyola na mobange na convention ba femme témoin de la résurrection ya église sans précieux oyo ekambamaka na mosali na nzambe ya nguvu Jean Bosco Kindomba les messagers de la grâce boye en marge ya convention yango oyo ekosalema du 27 septembre au 1er octobre 2021. Pasteur Aninteka, présidente ya bamama ya Sans Précieux, asangisaki mokolo ya samedi 18 septembre, bamama mpona kosala évangélisation mpe kopanda sango ya mobange na convention oyo bazalaki awa na kati ya église Sans Précieux oyo zomi derrière maison communale ya Kalamu. Un temps briefing esalemi babimi na rond-point Victoire, place des artistes, babandi kokabola batrack bainvitation epai ya bamama mpe bajeune fille nzela korte à korte bazali kotambola balekaki na rond-point Kimponza Kasavubu Wileri esika mobange na adoration esalemaki nsima pasteur Aninteka alobaki boye naza koloba na se ya onction epakolami ya tata na nga oyo abimisi nga na balabala abimisi nga pamba te atindi nga na ya koyebisa yo oyo lembi oyo za fatigué Bible lobi atomboli maboko alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés moi je vous donnerai du repos et où tu es pas na Yesu bénédiction et où tu es pas na victoire et où tu es pas na situation nyonso o za nango za ko traverser na ye ko yebisa yo mutu atindi ngeza papa na ngai ke lobiko eza na ndako na mama kozanga te tozolo ba Yesu Kristo oya sekwa azali susu na tombote ye wana otozo représenter ye na Congo pourquoi pas na monde entier bakobaki kokabola bainvitation nzela kabamba eti bazongaki Kalamu na église Sans Précieux bosimbake batei na convention oyo ekozala ministre de Dieu Gudil Boalia prophétesse Sisi Bogoli révérend Annie Kondo Wakondo adoratrice Laure Mbongo révérend Jean Bosco Kindomba peye moko hôte révérend Annie Mbongo Ntseka. Rendez-vous du 27 septembre au 1er octobre 2021 de 14h30 à 19h juste. Bozanga rendez-vous au ET. Dans le rapporteur, il y a Info Lingala, Babeta Kitou, Kuna, la commune qui s'enso, et pas yok basale elimino, constat, ya wenze moko babenga kayango wenze ya bambou bolanda, yango na commentaire, ya hérité Malpinde, mina bilili ya Fabrice Lundo. Wenze oyo bozali komona babengi yango wenze ya bambu yango ezwami na komini ya Kisenso selon bateki ya wenze oyo balobi mikolo elekaki baprometaki bango batol pe bazwaki même batol pona ko se protéger na bintempérie to pe bamvula tango bazali kosala mosala kasi selon bango balobi batol oyo bapesaka bango ezalaka na yango détourné bateli bango basaki likolo ya bamesa na bango ezali ko permettre bango te ba se protéger na tango ya mvula même érosion oyo ezali kotungisa bango wenze kala mingi te ekoki kobunga ndenge bango moko balobaki na micro ya Info Lingala. Papa difficulté toza ona wenza batekela biso bamesa tosomba balongola biso batol ka boye bachana dépôt tozo nyoka mawenze salité to ka moi bali ko zongisa biso batol te to somba ba meso na mbongo na to kosata inane na wenze te baye balongola biso batol balobi érosion ça c'est seigneur so libengi na libengi ba mezo longwa me biso batol bali ko zongisa te to nyoka makabu donc wenze sanga mokonzi ba kipa biso te difficulté toza na wenze yo
mdele basala biso wenzo babuka biso bamesa batiela biso batolo te batolo baboma ndako babi bamai ya batolo moto ezobuka libenge oyo estce wenzo oyo mai ya batolo ekoki kobuka libenge oyo sikoyo bato bazoteka bamapanga bazoteka banini libenge ezobukana te kaka na wenzo nde libenge ebukani tande tozosufli bamama tozoteka na moi. esika ya kozwa basapatu ya kitoko eza se moko na 7e rue limete epai ya Papa Griffe surtout nde bambula bandi boye bowelisa bokende kosomba basapatu ya kitoko bokondima te bokanisaka net euti poto hérité mapindemi Iran Singa. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko la musala maboko. Voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso ye awa zanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzambo ba mitema mabe botuna nga pona nini botana ba œuvre artistique oyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois ba petchana ba chinois ba kolatisa biso te soki ba bina karateka oui mais na ndenge pena makamba forme population congolaise tanga zolata ba bora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko taneti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolatisa population nyonso tout. Donc on a signé na Konzamboka, président de la République, premier ministre ya primature ndeko na biso sama aux agents. Donc bon mekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bo betana le solo Papa Griffe sa père d'état. Donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaquer lo bien. Ezali boye bande konyonso bokende musika te pambate basoulier tout ba chaussure ya Papa Griffe azali kosala e komi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo e kosepelisa bino epai ya Papa Griffe sa père d'état. ONG Congo de l'Espoir ya mwana mboka maotwene bazoko pesa ba bourse pour na Chypre et puis bazako organiser ba cours de langue na informatique. Michael Gustoto Stéphane Skandi. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka le président maotwene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'Espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'Espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre esili te tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na baye nyonso oyo baningi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup.
esili tin Congo de l'espoir ya président Maotwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais pe lingala okofuta eloko te otuni ngai adresse mpo na barenseignement ya kokende kotanga na Chypre pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading. Kasi mpo na bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Ah, Congo de l'espoir, président Maotwene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Béton Boye. Potopoto protiva pezali potopoto ya kitoko o équipé acheté ozala mukolo to mona bino nyonso bosengeli komila yango. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Yukuta énergie, vitamine, minéraux, protéines, son a Diaming. Diaming et les mines à Congo, Diaming et les mines à Guatemala, Diaming et les mines à Bandundu, Diaming et les mines à Kansai, Katanga, Diaming et la Congo c'est Diaming et mama. Nadia, Kobotele, na banga ninyo, Diaming ezali. Olingo changer bouillie, pour changer té. Banana bisuna Diaming, pas mesana. Diaming, lia otonda. Dans sport aussi, la Confédération africaine de football a outi comme la FECOFA pour la koyebisa que les Léopards va beta troisième journée, il y a éliminatoire, il y a coupe du monde na stade de Martyr te hérité ma pandémie sportif maison à Pesmino badité élément. Fédération africaine de football CAF na mokuse a komeli Fédération congolaise de football pour na kotalisa que ba Léopards ya République démocratique du Congo ba beta match ya troisième journée contre équipe ya Madagascar na stade de Martyr de la Pentecôte te stade ya tout puissant Mazembe ya Kamalondo yangonde kaka ezali reteni pour la troisième journée ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 pour na compte ya Léopard. Information oyo epesami na ngambu ya fédération par rapport ya lettre oyo CAF a komela ki pambate mikolo eleki CAF atindaki inspecteur na ye ayaki kotala misala ndenge ezali kosalema na stade de Martyr de la Pentecôte. Inspecteur ya CAF atalaki kasi apesi rapport alobi ke misala ekomina na sukate ezana na misala mosusu oyo esengeli eyeba na kosalema avant que stade de Martyr eyeba na kozala homologué na niveau ya CAF. Rapport oyo nde esali ke CAF a comme la fédération pour na kotalisa déjà que le 7 octobre ezali koya match na contre Madagascar et kobeta na stade tout puissant Mazembe ya commune ya Kamalondo na mbala moko fédération congolaise de football FECOFA na mokuse a komeli pe tout puissant Mazembe pour na ko signifier bango que le 7 octobre ezali koya stade esengeli ezala disponibilisé pour na contre ba Léopard ya République démocratique du Congo oyo ba kobeta contre équipe ya Madagascar. Dans la communiqué moko ya Metelsat uti kokome la biso par rapport ya ebandeli ya Banvula la ville province ya Kinshasa olanda lecture nango à travers mongongo ya Anemon Pumpa. Metelsat azali ko informer public que date moyenne oyo ezali prévu pour na ebandeli ya saison de pluie na ville province ya Kinshasa ezali le 22 septembre 2021. Na écart il y a plus ou moins il y a 13 jours. Et sengeli bosimba ke badate extrême ya mbula ya liboso ekoki ko se situer entre le 9 septembre na 5 octobre 2021. Wana ezalaki communiqué ya Metelsat par rapport ya ebandeli ya mbula ya liboso na ville province ya Kinshasa. L'élément Metelsat
Sinde pesinga inzela na boucler journal ya peuple pour na peuple merci mingi na Dorcas Buba oya kumbela ki édition na sima ya bende kilo tozala ki na kikoyo sa journal ezaki monté et pan na bango moko ingénieur Christian Kangebe ni pe ingénieur Fabrice Lundombi kaka nenga na mesana ko yisabino info lingala ezalaka supervisé et pan na yemoko hérité mapine mi bande ko botika na malamu ngala bino to kutani semaine prochaine au revoir kimi na collège au mabota mabino.